utamemaki bango l'hôpital elobaki na ngai mwana bapapea lelo naondika bilamba ofutu bokomona ya couple Mangwanga Sa mama Nadine lelo azali te. Pasteur Mangwanga Sa oyo penza asambaki bakizaki que abomi mwasi na ye na bana mwasi na ye mibale en plus pe apoignardaki belle sœur na ye na kombo ya Mama Hermine au penza aza déjà na hôpital santé comme kozonga moke malamu kasi lelo toyebi susu ba information susu à propos ya sujet oyo ya meurtre ya Pasteur Mangwanga Sa oyo aza déjà condamné na 20 ans de prison à ko séjourner déjà na makala kasi ezali pasi selon ba source selon ba information toki susu makambo susu mususu na banda butu ya lobby yango toyebi te tokotika balandi ya Kongo lisanga bongo te sengeli to informer bino kasi lelo yo bakangi penza major oyo Pasteur Mangwanga Sa banaye kotanga kombo butu moi na kosamba na ye ete mwasi ne abanaye ko tromper na major kasi lelo ba arrêter major pona koloba ete major bakize ye mutu abomaki mama Nadine na bana mwasi na enda tindaki ye aboma mbanda na ye parce que abanaye ko courir derrière mobile na ye kasi ezali pasi kolanda penza info wana balobi mama Nadine moto abomaki ye na bana na ye ezali major nde tozo baboye major wana azali penza arrêté major azali arrêté si c'est bon mokola lelo bakoki kosambisa ye kasi dossier vraiment ekotika bato nyonso kimia te bato mosusu baloba ete Bishop Mangwanga Sa aza innocent bamosusu baloba ete aza coupable kasi ezali pasi penza ndenge tokoloba boye major azali arrêté toyebi komba major te parce que major banaye kobomba ye selon ma avocat mosusu batunaki major boyebi major bango babeki ete major azala te major akufa mais eza ya solo major azali nde toyoba boye major azali arrêté aza na makala plutôt aza batendre déjà esika moko lelo il faut basambisa ye ndenge bana mosusu akasa vubu ya matongi bakosenga ete basambisa pe major en public nde basambisaki pasteur nini juu siko ndenge bazuki ndenge major nako azaki ayaka wana na lobi ulina bala kusufia motema na kobo sala ngai tatu nakuta bango kopesa $500 na mbongo tena mwasanga na luka na ndako ala sio mwasa do sakaisha kana kukomana na na lali libanda aya lobi tuchi chaka mwana alo moko nzamba zo za motema na bana ndi babiki singa bata onazo ko dotkima mwana boye pa mbeli ko bonga à travers ba losambo na ye parce que mongo sazaki pasteur moko monene oya saki penza succès à travers évangile na ye à travers ba prière na ye et pas ya pasteur Coutinho parce que mona likambo boye ko poignarder de kwa mwasi na ye na bala ne mibale oyo mwasi lelo akufi na bala mibale bakufi ezali penza pasi kasi ndenge bakoloba kaka ke major azali coupable soki major ya solo azali coupable parce que tant basamba so du mo le so yo so bilamba la maison la femme commerçante dans ta bola bilamba petite fille to c'est ndeni vote ki munene ya ska non avant la soirée. Ok, je t'aime aussi. tous ceux qui filment vous t'avez pas qui va à l'hôpital le bail qui n'a rien voilà ma femme les non on dit Kabila ma esengeli vraiment esengeli bamekana ko revoir les cambo oyo ndenge pe ba condamné Pasteur Mangwanga Sa mbangu ma fait ça banquette fait pas basomba kate kamera ekuta yibi mbonga mboka kasi procès ne kino lelo yo ko continuer kaka moto abomi mu batu milimo batu ekei bozo sambise mbangu
fait salami mokola dimanche lundi bo attendre ye bo samedi mo bo condamner bo kene makala bo suka zakina ba vérité muso akobimisa vraiment ezali pasi pasi vraiment tokosenga kaka na procureur général amekano kozongisa sous dossier oyo atako pasteur Mangwasa azali na makala kuna ba condamner 20 ans de prison to yeba il y a des vérités cachées muso na kati ya procès oyo hein. Vraiment moto bato babomba kufi misatu bato bakufi misatu procès eka jour moko bakangi pe ba condamner moto lelo ba vérité musozo ba vérité troublante ba révélation troublante major moi si naenda tinda ki aboma mama na ndi na bana est-ce que c'est solo ba mekano ko fungula sous dossier to yeba qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui cloche na kati ya dossier wana lelo bato bakei Dieu akei merveille akei mana dina akei na sima batiki bana baleki misato mobimba mana tiki bana misato pasteur kuna na makala la pauvre maman mana dina comme de amobange ma mère mine kuna na hôpital venir à bana neko za ndenge nini vraiment dossier aussi réellement ndenge toyoki major na bomi ba mekana ko talisa soto yeba na soki major na bomi lokwa basambisa pasteur Mangwasa na terrain basambisa pe major na miso bato abimisa ba vie eza problème nini zwi na bomi mwasi na bakite ba siko ndenge nini bazoki nini eza major nako yo kumaki mwasi yo obali ya mwasi yo major nako aza wapi alataka belve ayaka wana na olina bala kosouffle motema na kobosala kasi nakuta bango opesaka $500 na mbongo to na mwasi nanga naluka na ndako siko mwasi azoseka yebisa na kotumane na solo nalali libanda aye alobi totilisa likambo na ye ayo mokonzi nzambe azotala motema na bana nde babikisi ngai bata unazo doskima mwana boye pa mbelimu major vraiment sengeli abimisa ba vérité pona kosamba pasteur Mangwasa akotanga ka kombo major nda chubaki famille yangoyo major nda chubaki major nda bomaki sengeli to yeba nanu vérité major abimisa ba vérité ezali vraiment pasi lelo bano batikali bango moko mama azate bayaya bazate vraiment papa na makala ezali pasi penza bandeko Kongo lisanga tokosala tout tomeka penda koyeba su ba vérité susu sur procès ya major abimisa ba vérité vraiment tokosala mno tout totindi mpe ambolanda na oyo tokomeka kolandela ala loupe dossier oyo ti lelo no bapesi programme matanga te tokozela toujours tokotia bino vraiment au courant pas si vrai tous ceux qui filment vraiment ezali pasi bandeko na ngai komona penda ba jeune fille oyo merveille deyo o bakufi penda bakeya fleur d'âge mama Nadine mso bazaki na ba projet ya kosala bazaki na ba kambula bango ya kosala penza na sena moyo kasi komona kabwe du coup boye bakei eza pasi tosengaka ba vérité vraiment et bana major sera kobimisa pena ba vérité yango eza ka pasi vraiment komona ndenge pasteur Mangwasa akomaki parce que tozwi ba témoignage de partout bamsu bakoboya na bango akoloba bakoboya babimisa bilongi na bango pasteur Mangwasa ndenge toyebelaki ye po tozali pe mingi bamsu pe pasteur Mangwasa patiaki loboko pe omoni ke moto pa biki moto pa tatoli loboko atatoli pe bolamu na nzambe mais pasteur Mangwasa ndenge akomaki surtout ke na monoko ndenge abimisaki mwasi na bana ko maltraité bana mwasi na ko maltraité pasteur Mangwasa akomaki lokwa mutu moko de passé bamsu baloba ke pasteur Mangwasa mutu esaka sous bien te pourquoi parce que ba choc abande kokutana nango na famille na ye na bato oyo azwi mukie na mwasi oyo abokoli donc ezali vraiment pasi pasteur Mangwasa lelo azwi mbandone à 20 ans de prison 20 ans de prison c'est pas facile hein? C'est pas facile vraiment
tokosenga soki Pasteur Mangwasa aza coupable c'est bon, mais soki kane baloba major mwasa major ndatindaki baboma parce que zuwa ndenge ya mana ntina bandai komala mobali na ye tokoyeba ba vérité wana vraiment za pasi bana nzambe na se ya moyo eloko eleki nzambe ezali te tokoluka tozwa mituka bambongo kolata kosoma bandako metango tokokende na lola to na lifelo bandako wana ekozala pembeni ya biso te nyonso tokoluka na se na moyo ekotikalaka na se na moyo senge d'abord toluka royaume de cieux après nyonso ekopesamela biso na nsima vraiment ezali pasi dossier oyo Pasteur Mangwasa aza coupable. Il est coupable. To éviter to senga ba vérité vraiment et bima penza major nenka ba koloba major da bomaki mwasinda tinda ki lo lenge ba samse ki Pasteur Mangwasa na terrain bato nyonso ba mona ki humiliation azaki humilié ndenge pe to kolinga major pe ba sambise bongo vraiment nzamba batela ma mère mine o lelo to ko ma mère mine lelo akomi malamu akoloba akolia mais azaka kana ka hôpital programme pe matanga na ba pesi bisote atako ba welze ko kenda presse mbangu po basa esengi basa na ba enquête ba mekana ko tanga kino lelo yo mateba batika ba policier ko kota peleza moi passe le ba membre famille ba ko pekisa pe tozo ba image to filmer mais to rien n'empêche ko sa no ba analyse ya ko yebisa bino 10 jours au jour ndenge procès ndenge pena makambo ko kende lelo to yeba kite ke ba interpeller major mais selon ba source ndenge ba bengi mama major ba interpellé donc vraiment eza pasi nzamba yamba molimo mama Nadina yamba molimo adeyo ayamba molimo ya merveille ata mabunga la bango te vraiment nzamba yamba molimo la bango eza pasi courage na famille mobimba boza makasi nzambe nda yebi babi na toutes circonstances to kumisa ka nzambe na ye mais to kosinga kaka major azala interpellé to singa no bo s'abonner massivement na Congo Lisanga. Pour s'abonner massivement à Congo Lisanga, pour aimer, pour partager ma vidéo, nous sommes à mingi, nous sommes à biso, toujours ba programme, tokutani mbalasima. Bye.